Wow, watu mona de concert ya Robino Mundibu. Oyo azwaki comment je peux te dire terme moi comme ezokima mais koyakaka. Donc oyo azwaki moi un peu soutien disons ya Héritier Watanabe. Nelo mona mina loba to solo la na muke ya kumona na banano na cri oyo ya magoda kolo cri ezana ngo lobeso pota mais falso héritier loko le beta meka na podium na ye falso héritier la tango non il a pena que moni ba animateur pena ya wata faut ba travailler dire ba animateur pena ya wata faut ba travailler donc moni moi leçon ou lo beso ayo ko pesa ayo ko laksa conseil héritier les cas qui bien hein? Franchement ya ko tala pena côté par animation conseil pena passer qui très bien lo beso pena anima qui na ndingo singa qui roi David pa ya ki animé. Mais des cris oyo, ils ont parmi les meilleurs cris oyo bois comme un concert, ils ont oyo lo beso, oyo bois comme penda que donc allo barak de veiller à lo beso. En tout cas, félicitations à lo beso. Lelo oyo tout moni Robino Mundibu malgré na lo barango na ba émission passée que non Robino soki nan aurait qui posé ba visaté aux alana nous presser. Il y a ko critiquer, tout y a ko critiquer, fali pour pâté. Si vous landez na ba émission mon na lobaki, na lobaka ngo vraiment, na lobaka ngo salaire fort aux journaux ba visa pour au loba au esengi au loba. Lelo yo, vous pouvez signer raison par rapport il y a justement il y a Robino Mundibu dès le début nenga bandaki nandenga comme sikoyo. Félicitations aussi à Robino Mundibu Yaromona à Telibaya. Le même jour, il y a concert, il y a ferré, malgré Bamboka différent, au côté Belgique, au côté France. Mais Robino Mundibu a tenir, il y a réussir dans le concert par rapport il y a plein où il y a Betaki, plein où il y a Kotisaki en tout cas, il y a Ngoana. Et là, on a une lobango lelo oyo. Robino Mundibu ou Héritier Watanabe baza bana oyo bango nyon surtout bauti na sima mukongo ya weranson et aussi fait rigola mais au mona Héritier azo se permettre ya koluka kotela pere libaya na makambu oyo eza ya yete. Parce que les concerts de Robino, ce n'est pas des concerts d'Héritier Watanabe. Les concerts d'Héritier, ils ont déjà l'événement passé. Mais Héritier en limi à Somba, plus de 300 billets. Il y a Somba,
pour un concert ya Robino bakabole li batu babiye ofele héritier Watanabe et l'Okouana un jour soko sali yango pas faire rigoler vous allez bien parce qu'en réalité des choses nan toyokate na ba dire ya faire rigoler na ba émission nyonso aloba ma moko contre yo non toyoka ngote mais to mo ka moi yo moko o mi kotisaka moi contre cœur moko boy envers faire mais aussi longtemps faire aza vient na yo ya wingi faire aza vient na yo malgré tout ça mais et faire aussi à sala qui peut bah en tout cas concert à faire les gars qui vraiment bien félicitations vraiment aussi à faire Gola concert pendé pas ça qui bien mais lelo oyo sort ya Robino na concert to na ba concert na ye est-ce qu'il y a cause de sous chance mbala si maba pesa ba visa parce que première fois na ye abeta libanda première fois na ye ya ko luka kwa bimana ba musicien mais ba pimele ba visa tu éviter est-ce que main noire au to ka pour le chola main noire to mo to ka ngol shooter ba lobela ngol shooter ba beta ngol shooter est-ce que c'est vrai main noire et cause à la artiste musicien congolais moko bouité tout artiste nan po biso kaka main noire ningi to yoka main noire kaka main noire pour y koma lelo so kaka au chrétien mutu tel yeba ngo déjà au milieu que na ba problème te o kendo za visa pour ba opesa yote concert rebeti mais na concert tout mona muta a diriger concert héritier Watanabe so vous landez lui-même aussi na bina bande la vidéo nanga pour comprendre que muta diriger concert héritier héritier a singa ba passage héritier au kaita instrumental ya bokata héritier Morasengi héritier a boîte cri héritier Saliboye Robino Mundibu ye moko kutu côté chant mawa chant izate kobina na kobina héritier ayembi 4 chansons ndeti kaka concert na ezalaki ya héritier nde Robino ye kaka ba mettre le devant mais na simeza héritier place wana en tout cas Robino Mundibu eza na ngoma bete ya ko ba soutenir yo mais na ba soutenir yo na ba façon oyo ye ba ngo biso ndeti nga na ye ba ka on concert on na héritier pour ceux qui banana ba to asima ba guitariste banani ba tambonda soto yo tele ma côté ya ba chanteur héritier donc et bana koute que concert Robino Mundibu donc Robino Mundibu sur scène a bien le roi danseur donc Robino a bien le roi danseur moko boye à côté kobina na kobina kozonga kitamata boy mais lelo bopesa raison na muto yo ayoka bino mbatiaka bino kate ke bondima mutu mwa azosala sembla neti azoyoka yo te menase anyatela bouton système yango yango eloko na oloba ngo na ba musicien eza très important bosepela na mutu oyo azoyoka yo mais azo répondre yo te ke mutu oyo azo sala semblant ya koyoka yo mais azo niatelo bouton na se azo solisa yo pe mais azo niatelo ka bouton to comprendre na ba événement oyo salami oyo ba événement oyo ka oyo salama ya le 7 na Paris ya le 7 na Belgique. Bo ça la comparaison ba artiste ba tikali bo comprendre pe bo sosola bo comprendre que faire aga vient bino faire aga na mawana bino mais na ba par mususu mutumso akoda ayoki yo atali yo ba bengi ba base ba nyatu bouton ozwa visate mais noir esilate mais noir esilate Robino Mundibu en tout cas concerne yo et beti
obeti na yo pe bobeti na bino. Mais yebaka lelo awa hérité a sombi 300 billets, plus de 300 billets pour un concert na yo. Pour na koluka ko casser événement ya faire. Yeba on appelle lokola ndeti yo pour contribuer na lisumu ya muntu. Oya linga boma muntu. Dès qu'il y a des gens qui ont une idée pour contribuer. Lelo oyo lobby na concert hérité. Lelo ba sombeli yo pe lobby concert hérité. Est-ce que vous avez un moyen de somba 300 billets? Bon, ceux qui concert hérité écoutani les mêmes jours na date ya fali. Vous somba 300 billets. Pour vous comprendre que non, oyo lingi basala yote kusala yango pe na muninga te. No quittez lobby et vous commelez au mabe mingi. Et merci vraiment à vous tous et bye.